la paix, je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1, ouvrez la paix, ouvrez la paix. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon, cause de Babylone. alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit, Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit, Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Ouvrez la paix. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso nzamba pambola bino ya bino ndeko shora de Soulanga Kongo alenga kimia nzambe zala kati na mabota na bino ya solo bandeko boyebeke masolo na biso tosolaka toujours makambo etali mboka na ngonga oyo bandeko na Congo mboka ezali kokende malamu te. Mboka ezali kokende malamu te pamba te ya solo bandeko nomination ya gouvernement ya sika epesi bato mosusu kanda ya ndenge ya kosakana te. Bato mosusu basepeli balobiki ya solo oui merci mingi ya solo Faci Beton Mukwa Tombolo Félix Tshisekedi asepelisi bato ndenge anome batu mibale oyo tozali komona ya solo bandeko boyebeke to bandana na likambo tali sport ya mboka na biso na République démocratique du Congo bandeko mboka na biso sport etambolaka lisusu malamu te. Ba ministre bandeko nani ayebi yango te. Ba ministre la biso musala o bango bazali kosala ezali koyiba mbongo. Vital Kamerhe bandeko batie ministre vice-ministre ya économie. Donc likambu nyonso o etali nkita ya mboka na biso nkita nango muto azali ko contrôler yango zali Vital Kamerhe, économie ya mboka oyo ka bandeko Vital Kamerhe mutasimbi économie défense ya mboka bandeko na ngai ezali bongo Jean-Pierre Bemba Gombo, ancien chef des rebelles. Yende Mutasimbi, défense otobengi mapinga ya ekolo. Mapinga ya ekolo. Esimba mibongo na Jean-Pierre Bemba. Parce que Jean-Pierre Bemba était un homme mort. Il vient d'être ressuscité. Dix ans de patience, chaque jour d'amertume, on s'attendait à ce qu'elle sera libérée ou pas. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, comme notre devise le dit, avec des nous vaincrons, nous avons vaincu, c'est la joie. Malheureusement, beaucoup moins la photo, il y a ministre des Sports, bapesi yango na kabulo mwana kabulo. Toyebaki journaliste tanto ki bana mike, ba jeune tanto koli lelo, azaka na poste na ye wana. Yango Faci Beton, samba lokonda moniki ya solo, il faut pas pesa ye ministère ya sport asimba yango po ye muta yebi likambo tali bale na makambo tali sport. Ba Congolais mingi balobi te kabulo mwana kabulo azalaka Rwandais. Bandeko ezali kokamo. Biso toyebi kabulo mwana kabulo Congolais Zaïrois. Ye ayebi makambo tali sport. Donc ye muto azali mieux placé oyo ko telema pour la kosala une fédération malamu na sport na biso ya Congo
pote ya solo bandeko lobi tout le monde appelle Congo to comme appelle ba coupe du monde to gagner pe ba coupe d'Afrique ba joueur na biso ba beta na ba grand club ne to mona ka na France ba congolais o ba zo beta na équipe de France bana na biso to boti awa ba jeune o ba zo kola awa kabulo alobi ki ya solo yi a juste sport akosala ba jeté akotravailler ndenge sengeli pote alakisaki ya solo bandeko musala wana ayebi yango ya solo bandeko na ngai Jean-Pierre Bemba ya solo bandeko défense ya mboka bandeko bato mingi balobi ki ya solo likambo oyo tozali koyeba yango te boyebi ke Jean-Pierre Bemba Gombo nyama na etumba bandeko ayoka solo ya minduki asomba minduki ayebi ke minduki ndenge ezalaka ayebi bakombo nyonso ya minduki Jean-Pierre Bemba ayebi yango tous les kombo nyonso ya minduki bandeko président ya MLC Jean-Pierre Bemba ayebi likambo etali minduki bandeko yango bandeko tozali komituna mbongo oyo ebungi ya solo bandeko tolanda nanu Papa Tshisekedi banani babomi mboka ye mboka ekofi mpona moyibi ya solo bandeko Jean-Pierre Bemba zwi ministre ya défense likambo etali mapinga ya ekolo est-ce que Fachi Beton azomona risque te Jean-Pierre Bemba rata élection présidentielle avec Joseph Kabila yemoko Jean-Pierre Bemba lobaka j'ai accepté inacceptable mais sikoyo bandeko bapesi ye ministère ya défense ekomi na maboko na ye mapinga ya ekolo est-ce que ya solo bandeko akoaccepte mpe lisusu inacceptable te ke ya solo abundi akomi ti na suka Paul Kagame ya solo bandeko Papa Tshisekedi otikela biso nini mboka ekofi mpona moyibi ya solo bandeko Jean-Pierre Bemba Gombo président ya MLC côté économie ya mbongo makambo etali mbongo bandeko makambo etali mbongo bandeko na ngai ezali bongo de Cap Vital Kamerhe yende mutasimbi masolo etali balar $400,000 400 millions ebungaka 55 millions ebungaka Vital Kamerhe bakonalaka ye 20 ans abeti pas même 3 ans Vital Kamerhe abimi ya solo bandeko lelo bapesi ye ministre économie ya mboka ya solo bandeko toza ba congolais Congo ezali mboka na biso tokoki kobanga te mpona kolobaka Vital Kamerhe ministre économie Fachi Beton
est-ce que Fati Beto azali ko jongle bango to aza ko sala ngo penza na kibosolo ke bazo apenda ministère oyo bakoma ba ministre pote ya solo to beta ba Rwandais. Est-ce que kosalama Vital Kamerhe toyebi ki solo azalaki na Joseph Kabila ministre azalaki président ya Assemblée nationale. Vital Kamerhe tomonaka ye na Suisse na mouvement oyo babengaka mouvement ya bandoki oyo basanganaka na Suisse. Vital Kamerhe na Fati Beto babendana ndenge alaka bagra India bagra India bayebelaka babi masolo oyo biso towelela bango babendanaka na bango. Vital Kamerhe na Fati Beto yango bozomona IDPS na INC pantalon na mokaba do bandeko ya IDPS oyo bofingaka Vital Kamerhe ye wana ministre économie. Totala ba video azo tobi tozongisa ndenge bandeko ya IDPS bafingaki Vital Kamerhe. Mais Vital Kamerhe ministre économie ya mboka ya RDC. France 24, TV5 bazo comprendre Congo te. Bandeko na ngai ye muta kosimba économie ya mboka ekolo ekomi na maboko na ye. Mbongo ebunga yango bolandi bozoyoka ndenge Papa Tshisekedi alobi mbongo eza kobunga pona miyibi. Mboka ekofi pona moyibi. Bandeko na ngai, est-ce que Vital Kamerhe a retravaillé malamu? Yango tozali kosenga gouvernement nyonso eza kobima na Congo ba poste clé tozo comprendre te pourquoi baza ko associer ba Congo te. Ba Congo baza te pona nini? Ba Congo basala nini? Ba Congo basala nini? Toza koyeba te. Problème nini eza koleka na Congo? Ti lelo toza ko comprendre te gouvernement nyonso ebimaka na Congo ba poste clé ba pesa kango penza kaka bato moko oyo tozo comprendre te, tozo comprendre kaka te. Tozo yeba te pona nini? Mbusa Nyamusi bandeko, Mbusa Nyamusi ye wana entouré na bato mapinga ancien rebelle. Azongi pe na gouvernement bacheyi ba PCB poste na ye na gouvernement oyo. Bandeko na ngai toyebi te mboka ya Congo ba Congo tosala nini? Atanke nga moko pe mu Congo nga moko molobeli na mitunaka likambo nini biso ba Congo tosala pona nini? Ba gouvernement nyonso zali koya ba poste nyonso minene balingi kopesa ko associer ngo na ba Congo te. Yango bandeko na ngai tolanda video oyo boyoka ne Mwanda Nsemi longi ya Congo alobi ke dossier ya makambo ya Kasavubu na 1960 il faut zonga Congo central fait comme un pays. Tous les Bakongo nous se basent dans la carte ya Congo na baza libanda, il faut consigner pétition makambo zali ko changer na Congo parce que ba moni ke bato nous se basent sur le pouvoir binomo bomoni bande kolonga bazali même pas ko associer premier ministre, ministre de la défense, ministre de l'économie, ministre de la finance, Mukongo azati. Ba poste clé en mboka, président de la République. Alors ba Congo, ba komi komona ki solo, trop c'est trop. Tout seul, il dit que 2 fois 3 égale 6. Qui a raison? La journaliste Balobi, c'est le moniteur qui a raison. Et pourtant, il est la minorité.
Nous, les Bakongo, nous sommes les moniteurs du Congo belge. Nous sommes une minorité, mais une minorité qui a raison. Journaliste Moussou Atounié, Mbouta Kassavou, il paraît que yo, tu arrives à disparaître, tu arrives à faire des miracles. Il semble que yo aux alliés mystiques, au lobinini, aux alliés kotungi sababège, n'a pas miracle wana. Mbouta Kassavou balobi, on me prenait pour un magicien. Je ne le suis pas. Mais tout silencieusement, je me suis mis à tirer profit de cette réputation. À Tikibango. À Longwe, à Kenayen, en France, côté la maître croquet. Tous les policiers congolais passent à Bruxelles. Babel, je vais monique Kassavou, à Zate autant binobo zanga que Kassavou. Donc, tu as rempli la condition à l'obéna que le Mumba aille. Batindi avion. Et que soit le Mumba, va me à Bruxelles. Kassavou, Azongi à Bruxelles. Et va tenir une réunion à table ronde, va décider date de l'indépendance le 30 juin, va Zongi à table ronde, le 30 juin, toujours indépendance. Toujours indépendance, va belge, va casquer Mbongo et Belé pour voter Bolikango président de la République. Comme ça, le Mumba Premier ministre, Bolikango président de la République, va Congo va jouer pour les punir d'avoir demandé l'indépendance. Mais, les députés, va se réunir dans le Parlement, va voter Kaka Kassavou, président de la République. France a pensé à offre en plusieurs pays indépendants. France a pendu AF, l'Afrique équatoriale française, a commission au Cameroun, Mboka Moussou Gabon, Mboka Moussou Congo Brazza, Mboka Moussou Tchad, Mboka Moussou Centrafrique. Belgique, à l'Inco Panza Congo Belge était, à l'Obi Congo uni, pays formé, mais a signé clause secrète dans Congo Albi, vous allez faire 10 années d'essai. Sogo Yokani, Botikali. Après 10 ans, Roi Baudouin a Koya au salsa référendum de tournée d'émission pour Bino Bakongo, pour le Bino. Alors en 65, les Belges na Mobutu, Keba na yo Bakongo ba signa clause secret na biso et tikali 5 ans. Renverser Kassavou. 65 Mobutu a sali coup d'état, a joué pour sa Kassavou. Mbusa Nyamusi azali donc azali lidoki a collaboraka na Museveni. Bandeko bitumbala soke bazo bunda. Est-ce que batola bakokota pena na Uganda po biso ba Congolais souci na biso zali Rwanda na Uganda il faut to beta bango. Il faut to kota tina kata Rwanda na Uganda to kanga pena Museveni na Paul Kagame po ba gouvernement mususu ekota na ba pays wana biso ba Congolais to komi calme. Tant que batu wana bakozalaka kaka bandeko tozali kaka toujours na passe. Yango bandeko bozomona makambo ya Congo vraiment en tout cas ya Papa Tshisekedi otikela biso liloba nini mboka ekofi mpona moyibi bandeko na ngai bino moko boza kolanda mboka eza kokufa mpona moyibi baministre oyo nyonso tu boza komona baza kochange Jean-Pierre Bemba aza na mbongo Vital Kamerhe baza na bambongo batu tu baza kotia baza na ba millions de millions mais mboka ya Congo catastrophe population azali kaka kokufa na nzala yango tozali kosenga Jean-Pierre Bemba ministre bapesi yo ya défense
Jean-Pierre Bemba, Gombo, président ya MLC, oyoka solo pardon ya Minduki. Jean-Pierre Bemba, oyoka solo ya Minduki. Oyoka solo ya Minduki. Lakisa biso penda ya solo ke okomi vraiment ministre ya défense. Lakisa biso penda ya solo komi ministre ya défense. Il faut qu'on travaille, qu'on la saki ya solo, na ye qu'on travaille pour na mboka na ngai. Na ye qu'on travaille pour na mboka na ngai. Na Équateur kuna bato bazali kokufa nzala, bato bazali na pasi banzele zali te, courant ezalaka penza malamu te, banzete zali kotekama, ba société ya malamu ezali te, Mobutu aboma Équateur mbandaka chaotique na ndenga kosakana te. Jean-Pierre Bemba oye ko travailler pour l'Équateur te, kasi oye ko travailler pour na mapinga ekolo ya RDC. Vital Kamerhe toyebi ki ya solo mbongo ti lelo résultat lango toyokaka te. Toyebi résultat lango pe kinda te. 400 millions, 55 millions. Ti lelo Jamal ko toyebaka te so akinda wapi. Yango toyebi ko senga. Gouvernement oyo Fachi Beton asali, Samba Lukonde asali, en tant que Fachi Beton président de la République. Tozoli ko senga na bato mibale bandeko. Ministre de la Défense oyo ezali ekolo na biso, motema ekolo mapinga. Ministre économie ya mboka bandeko, mbongo ekotaka na kati ya RDC bandeko, c'est incroyable. Population face à se retrouver bandeko. Ezali ko sala passe ba congolais mingi ta ba moni Vital Kamerhe ministre économie, Vital Kamerhe soko sali musala malamu te, mais solo bandeko na ngai toyebi te soki bako bambo pe mabanga boyoka na maloba papa oyo Tshisekedi atika ki moyibi yango pena tozo comprendre te ba ministre na biso boyibi mingi botika pe siko bosala pe musala ya solo, bosalela biso pe musala ya solo. Toza na posa kofinga bino te. Fachi Beton alobaki bo finga te kasi bo critiquer. Toko critiquer bino. Jean-Pierre Bemba toko critiquer yo. Ondimaki yo moko lobaki j'ai accepté inacceptable. Na Joseph Kabila na élection il y a 2006. Alors sikoyo penza yo moko pozaki côté kuna ya Kivu ba pesi yo ministère ya défense donc la kesa biso Poutine azali na ye Minduki ezali mbongo pe ya Congo ezali Jean-Pierre Bemba tomona mapinga tomona penaki ya solo Jean-Pierre Bemba aza ko mériter ministre de la défense ya Congo. Parce que ministre de la Défense, vous avez même un président. Pour le président, il y a un ministre de la Défense. Pour y avoir un ma pingue écolo. Nous avons Poutine, avant d'être ministre de la Défense, vous avez senti que vous avez travaillé qui toko. Ce que vous avez dit, bandeko nyonso ya Congo, vous avez beta basete na ndenga. Nayebi ke bandeko mingi, bazali na ba opposition. Ensemble, Lamuka, Dote Mukwege, na Joseph Kabila. Mais bandeko langai, na mboka ya Congo, mikoleko ya poto suki sa masolo na biso na koyebisa bino eloko moko, en tant que mopanzi sangwa bakoko, bandeko na sala analyse moko na kata RDC depuis Kasavubu tina Fachi Beton na ba président so baleka bandeko langa na tikala koyoka président moko te lokola Joseph Kabila toyoka na base ebele to sala analyse wana
tobanda na Kasavubu, Mobutu, tobanda okita Laurent Désiré Kabila ti na Faci Beton. Ba président oyo balandi droit chemin. Na ndenga mabete na droit chemin. O bazolanda lokolo, bazo comprendre que non, vie eza boye. Bandeko na ngai te ya biso. Yango tozosenga ba politicien congolais, Papa Tshisekedi. Otikela biso nini Papa Titi? Mboka ekofi mpona moyibi. Banani babomi mboka Papa Titi? Mboka ekofi mpona moyibi. Yango bandeko na ngai tokomi na suka. Ministre ya défense Jean-Pierre Bemba, ministre économie Vital Kamerhe, mbusani ya musi yepa koti na kati ya masolo. Tobosani te Peter Kazadi. Yepe tokobosana te yepa koti azongi. Peter Kazadi azongi. Donc bandeko na ngai na mboka Congo RDC eloko asuka na web sabino ke ba Congo ne mondatsemi bolande yoki makaba lobi. Donc alobi ndenge penze ezalaka na 1960. Ba Congo basengaka bakoma na bango pe pays. Yango ezali kosenga bazali kotelemela ba Congo nyonso tu basine ba pétition pote ya solo Congo central comme pays. C'est vrai biso nyonso tokoboya yango mais kasi ya solo bandeko. Tant que tozokomona ke ba politicien congolais bozosala bozokabola lipango bino moko biso ba Congo bozotia biso à l'écart. Tokoza la première au signer pétition. Tokosepela ba Congo central comme pays. Pokuna ba Congo ba ko diriger na ndenge na bango. Tozana fumuki mbango na biso. Toko diriger makambo na biso. Bino lokwa ba wela ka ba pouvoir, bozo wela ba ministère, bozo na bino yango. Mais biso na Congo central luzitu. Luzitu koyeba kotambusa ko respecter mutu. Sunga ngai na sunga yo to sungana. Elobi association ya eroga lisungi. Président sunga ba peuple na yo, ba peuple ba ko sunga yo. Et puis l'État to sunga na biso surtout parce que za mboka na biso. Mais boka bola ba pouvoir kaka bino moko na kundolo pe na mundeku. Ozo kabola ba pouvoir na mundeku. Na mundeku bongo biso siko Congo central. Bandundu koto bazozwa mais Congo central. Tozo comprendre te. Et comme kaka bato ya Katanga, bato ya Kivu, bato ya Katanga, mwa muke Équateur, bato ya Kivu, bato ya Katanga, bandundu Congo central. Mabele ya Congo, tobenga ngo Congo central, numéro 1, ba responsable numéro 1. Mindele bayebi. Biso tout tokoleka, tokotika mabele ya Congo. Ata boboyi bongo zonsa Zaire, bozonsa kombo Zaire. Suka Congo central comme un pays. Bomeka kote ke o Zaire zonga. Tosi to timbeli makambo tu ba pape no soto akala ba papa mondatsemi ba kufite bazali bato ebele kuto mikolo bazali ba eko comprendre makambo leka na conférence aux Arabes na Belgique en 1960 59-60. Lelo pe biso to ke na ba 60 ans to comprendre.
Bo travailler, bo laksa biso kena ya solo ki boza na bolingo ya Congo. Bo laksa biso ya solo ndenge Fati aza na posa ya Congo, bo laksa biso pe ke ya solo bozali na bolingo ya Congo. Apesi bino ba posta yango o bino bozali koluka. Bozali na posa nango yango apesi bino yango. Siko bo laksa biso misala, bo laksa biso misala. Vital Kamerhe économie yango na maboko na yo lakisa biso ke ya solo oyibaki na yo mbongo te, donc lakisa biso bolingo ya kotravailler ndenge yo moko oloba koza mayele ya danse na pays africain bakomisaka yo. Alors prouver les Congolais, il faut prouver maintenant, c'est le temps du Congo, le nouveau Congo, départ ya Congo. Jean-Pierre Bemba 10 ans de prison ya ofele au sali prison au bimi aux ans d'expérience. Alors lakisa biso siko ki ya solo Museveni azaki alien na yo aza lisusu alien na yo te, peta minduki lakisa ki ya solo M23 oko beta bango parce que yebi makambo ya mapinga. Pouvez siko les Congolais ki ya solo maintenant c'est le temps du travail. To travailler pour na mboka pour l'école pour mbongo oza nango. Papa Bemba Saolo na tika mbongo, yo mo opozwa mbongo. Alors mbongo nini so koluka? Pourquoi donc to mona ke sala biso malamu, mbusa nyamusi. Vous avez travaillé, vous travaillez mingi. Allez, bon la sabiso ko bolingo. Kabulo mona kabulo. La sabiso ke solo ministère sport aux gens na maboko, travailler vraiment pour le sport. Congo pena léopard mata ndenge zalaki. Peter Kazadi. Bola sabiso misala. Botika ki tribalisme. Bazo voit que la bino ba fufu pour na bisengo, pour bana na bino ba sepela, bazo sepela. Te to boyango. Le Congo c'est pas pour les pour la balubati. Le Congo appartient à tous les Congolais. À tous les Congolais, biso ba Congo, ba Luba, Bangala, ba Swahili, biso nyonso tout na kata ba tribu na biso bantandu, besingombe ba yombe, ba koloba Congo, besingombe ba mboma, biso tout ba nyanga, ba yanzi ba sakata, ba choko, ba teke, bazo kufa kuna bazo bundana pona buzo bazo manipuler bango na ba Rwandais. Yo muyanjo kono bomande kono muteke mais mutu no zo sala te mutetelo boma muluba ba de ko ngai ba kivusie tozala bomoko to bundela mboka. Merci mingi nzamba pambola bino. Abonnez-vous na Congo Alenga TV. Congo Alenga azongi pona masolo etale mboka. Tokolobela mboka Congo. Mboka wana ezali ya biso tokobanga te tokolobela ngo. Biso to wuti na to kote na ekolo ya papa Titi. Ata bato bofingi papa Tshisekedi akufa. Mais biso tozwaka maloba na ye. Ata bato bofingi papa Diangenda oyo balobi ka tekaka Congo aboyaka Congo central comme un pays. Mais biso tozwaka makambo ya malamu aloba. Donc oyo papa Tshisekedi akufa atikela biso yango boyoki yango wana. Mboka za kobeba pona kuyiba. Botika koyiba, ba politiciens congolais cessez de voler l'argent du pays. Biso ba congolais toza na posa ya mboka. Merci mingi na Jantini Ngobila na musala kitoko na vice-gouverneur na musala boza ko sala Jekoko Mulumba na bato baza ko violer ba loi ya mboka kotonga bandako likola ba terrasser. Félicitations. Numéro 1, il y a Villa Kinshasa, Jantini Ngobila. Merci mingi ya solo bandeko. Botika la malamu. Merci mingi na bana eroka lisungi. Sungangai na sungayo to sungana pati beton. Jean-Pierre Bemba sungangai na sungayo to sungana. Vital Kamerhe sungangai na sungayo to sungana. Bopesa na kambote yo na Moïse Katumbi
na Fachi Beto. En tout cas, aux amalamu, bon appliquer, bon la sabiso, bon mboka. Bon la sabiso, même bah d'opposition. Bon zaka ndenge moko, atabino bo komi wana, toko mona kaba catastrophe. Toza ba Congolais, tosi to timba, to imara bebele. Congo, c'est notre pays. Congo central, vraiment, tous allez côté la bino, mais il faut vous keba. Tant que vous partagez le pouvoir bino moko, vous voyez que bana Congo central, tous appellent na kanda. Tous na kanda ko sakanate parce que tous ko se retrouver. Nous aussi, nous sommes des Congolais. Le Congo c'est bas Congo. Tango dieko ka o minele bayaka. Bakomelaka na Kivu te to na Lubumbashi te. Congo central. Roi ya Congo mobimba uta wana. Puissance ya Congo e uta wana. Envoyé au Nzamba tinda na kati Afrique. Congo central. Fumukimbangu aza wana. Les esprits ya bankulu otobenga basantu. Congo central. Babisimbi eza na mai ya Congo central. Mukolo bako tomboka. Bandeko na ngai ba politicien. Mindele bako kima na bango bako tikala na Europe. Mais bino bato boza kuna Nzamba pambola biso bana Congo bana RDC to linga mboka na biso mboka ya Congo ezali mboka mabele na biso. Merci mingi na président Fachi na ndenge otikali kaka na 9 mois pour l'élection to yebite soko ekozala to ekozala te mais a solo bande ko changer gouvernement na premier ministre na yo Samba Lukonde to pe sa chance na Vital Kamerhe pe na Jean-Pierre Gombo Mbusa Nyamusa zongi Peter Kaza di bato ebele bazongi zongi to pe chance na sport na biso ezonga total a ndenge pena bato ba pese bango ba pose pendant 8 mois so ba retravailler ndenge ni. Mais en tout cas to yebite ndenge koleka total a kaka Nzamba pambola Congo. Merci mingi tokutele bongo mbala sima matondo ingeta Oh, Jara, Congo fait la paix. Je m'appelle le Soulanga, Lenga, Sali, 1+1. On fait la paix, on fait la paix. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À zerstört. cause de Babylone, Alles wegen à Babylon. cause de Babylone. Alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Et la paix.